Ndeko na ngai, bandeko na ngai, ezali ngai Muna na masolo na biso tobetaka na chaîne na bino Muna numéro 1, chaîne oyo tolobela masolo ya vie. Bandeko na nga na lisolo opesa bino esali pasi, lisolo epesi pasi pe mawa. Bandeko na nga boka lisolo s'il vous plaît. Ndeka mobile a contacté nga na kotiela bino preuve ya message mais na sélectionné eza tellement ebele. Ndeka mobile aleli, ndeka mobile abi Muna pona nini mokili eza boye, vraiment pona nini basi ya mabe baza na mokili oyo. Mais ndeka mobile tika na yebisa basi ya bien baza pe na mokili kobanga te. Ndeka mobile apesi nga lisolo na ye akutana na mwasi na nzela ba réseau, na nzela ba rencontre, amour virtuel, amour internet. Ye mobile na Russie, asalaka baétude ne, asalaka badiplôme na ye baformation ne na Russie mpo lobilobi akende na bamboka mosusu, peut-être États-Unis ou Londres ou France ou Belgique ou Allemagne. Ndeka mobali bandeko na nga akutani na mwasi na barencontre kaka na bainternet. Mwasi aza pe étudiante na mboka Afrique, na opesa mboka te, mboka baliaka France CFA ndenge ayebisinga. Ye aza na Russie, mwasi aza na Afrique, mapesinga mboka na ye te, mais na Afrique parce qu'aliaka France CFA atindelaki mbongo azoconvertir yango kuna mbongo ya Russie na mbongo akini sali France CFA, donc totiaka équivalent ba 150 euros ou bien ba 200 euros ou bien ba 300 euros. Mobali kuna asalaka ba petit boulot na ki étudiant na ye na ki bourse na ye asangisaka aza na espoir alobi na sepeli na onengi tobalana boye na boye. Mwasi alobi nga nalingi yo pe na sepeli na yo, mais nga pour l'instant naza étudiante nasisa baétude na nga, mais na baétude na nga nanyokamaka mpe kofuta baétude bacampus boye na boye. Mobali alobi problème te na lodepane tous les mois, apesaki ata ba 200 ou 300 euros par mois. Isko botia équivalence à France CFA kuna nga na yebi te eza combien, mais totika na euro bien na dollar. Baninga nanga temps après temps ye mwasi papa na ya kufi, mwasi ya papa na ya kufi aleli mobali astika ete, mobali asunga ye akipa makambo nyonso ba obsèque nyonso. Mwasi pendant ce temps là aleli papa na ye mazo continuer ba études. Mwasi tikalaki 3 ans na ye pas la ba études kuna en Afrique. Mobali askipaka ye makambo nyonso. Quelque temps après nzamba sali ke mwasi azo avancer tikali année moko. Ye kuna mobali pe azwi pe épreuve, mama na ya kufi. Mama na kufi na Afrique, ye mobali aza na mboka Russie. Anyokwami aleli mama na ye alobi nanga Muna namona soutien mwasi yango te, namonaki soutien na ye te. Par contre nga napesaki soutien, napesaki bolingo, napesaki nyonso. Mama nanga kufi nasali nyonso pe nakunda maman et tout. Ngai awa na raté année te nazaki na choc à maman na redoubler année, donc ole na passé année moko na zeli na perdre sous année moko, donc esali nga 2 ans lisusu ole ezala 1 an. Alobi nzambe asala te mwasi nanga oyo na prétendante nanga oyo na promete libala nazosambela nzambe aye na France. Ntango ye France nga mo mpe nasungi ye na petit moyen na lukeli ye mpe baappartement ya barésidence ya baétudiante tous les mois nga nafutelaka ye boye na boye. Quelque temps après nga nayebisi ngai etikali année moko ntango nasilisa nakoya nakotia makolo na nga awa na mboka France, mais nakoki kovoyage te, naza bloqué na Russie, nakoki kotia makolo nakoki voyage te, fo natikala ti ntango naosilisa naza libre nazwi makambo nyonso boye na boye, comme ça na libre na voyage. Bamonanaka kaka na bavideo, babenganaka na batelefone nyonso. Mokolo mosusu ye mwasi alobi nga mpe naposa libala, entourage na nga bazobala makambo nyonso bazobala, nga non libala te. Mobali alobi mais nga no tozavance pas à pas. Ozalaki na Afrique nasunga o natika o te, nalakisi o preuve d'amour nanga. Oya na France fozela nga na 6 années nanga à Russie, ton aussi ça comme ça c'est bon. Ayebisi nga Muna nayebi te soki ndoto, nayebi nga nazokanisa na ndoto zoki eza réalité. Abi Muna mokolo mosusu namoni atindeli nga message, tala ba message namoni ta mosusu eza ye te, mais na ba message yango azotindela nga après effacé, donc namoni ba message aussitôt na ye natala ezaki effacé. Abi ta mosusu asi trompé na ba message nayebi te ti après kotindeli message
oza mobali malamu nalingaka yo, oza un homme bon, oza un homme de valeur, en tout cas tu es une bonne personne, nzambe akosunga yo. Me nga na réfléchir namoni ke na mwasi avi na yo te, namoni ke na omérite yo te, namoni ke nga na yo ekosimba te. Yango nangaki nayebisa après mieux réflexion, na réfléchir. En tout cas, nzamba sungao, bonne continuation na yo. Au revoir. Mobali alobi muna, parce que na mobali na attrapé makasi na biso ya mibali. Muna na kwei, na telemi, na leli. Nazotanga message na bina ondima te ke mwasi nga na promettre libala, nazondima te ke mwasi nga na sungi, mwasi nga na sungi te po na profit, na sungi po na bolingo, ata tomonani te na bomoto boye. Mais tout ça les rencontres bato babalaka na internet ebongo nga na bala te. Nayebisi mwasi merci beaucoup. Mwasi ntango amoni message na nga, mwasi mbala mokaka abengi nga, allo oza bien boye na boye, on dirait se culpabiliser. Mon papi oui ça va na bien, ça va na bien merci. Nakobenga après mobali alobi muna tous les 2 jours abengaka nga. Mais azobenga nga pourquoi nazoyeba te. Na meki kosala na baseur awa bandeko ya barusse, na meki kosala na bapetit communauté po toya mpe ebele aya te na Russie. Balobi bayebi te ta mosusu alinga saka na yo, nazotrouve réponse te. Muna pesa nga réponse, pesa lisolo bapapa na nga, bandeko na nga, bamaman basunga nga mwana na bino. Nayebi te quoi faire. Muna na un homme quand j'aime, quand j'aime comme un fou, comme un soldat. En tout cas ndeko mobali lisolo no na voilà na obetango na toile. Po na ngai tozela ba réponse a bandeko, mais po na nga réponse na nga, mwasi oyo alingi yo te ndeko na nga, mwasi oyo alingi yo te. Mwasi alingi mobali na ye, yo moko omona ezala boye te, ekozala ti na ti, ata bapasi, ata bapéripétie, nzambe osunga ofungola porte. Ndenge yo otikali na un an po osisa na Russie kuna, donc anga azala na soutien moral. Au contraire ye kuta anga susu kosunga yo plus po ya 6 année, po ya na aza na poto, po aza déjà na baintégration nyonso. Au contraire anga asunga o kuta. Mais loko asali boye sekaki na banzela na ye misusu, azalaki na banzela na ye misusu, donc akuta na libala na France. Yango wana mwa ayebi so vérité te, abombeli yo. Renseigne-toi bien, vérifiez ba source. Au moins on a ça kota libala esika mususu. Moi ayebi so te, voilà pourquoi balancer. Et puis a bengi o te, a pesi message texto écrit. So azaki ata na considération pona yo, anga zo ata téléphone a benga yo. A benga yo. Internet ezali illimité à toi en France, aza sous en Afrique te. Internet on a WhatsApp, ezali illimité partout dans le monde. Donc asakani na yo, ana respect na yo te, ana considération na yo te. Yango na lobi bon, na komele car au moins na rassurer, au moins na libérer te. So azaki na considération na yo, anga so na yo en long et en large. Atongo nyoko, matongo mo na passe, au moins oyoki ayoki yo. Nga po nanga numéro yo, bosanango, blokango, avancer. Lokola etikali yo aneo po chuter te, avancer. Kanga mutema oza mobali, simba mutema, mwa mbala alelaka te. Eza vie, eza épreuve. Yo sungi, nzamba obosana yo te na acte osali. Nzamba obosana yo te. Bénédiction na yo, nzambe amoni yango, akufungolo ba porte, akubenir yo, okwei telema, akubenir akusunga yo, oko avancer. O aza mwasi te, aza vampire, aza ndoki. O baloba ndoki ya vie na yo, aza ndoki. Po ya sona penza, yo père de maman, yo po oza na épreuve a pasi, hake sundola o, na ndenge oza yo moko kuna na Russie. Au contraire, fallait poser la source au rapprochement, po yo oza Russie et France. Ate eza na o musika, ate eza ba distance ebele, mais eza sous te loko ezaki na Afrique. Écoute, anga za un espoir, mobali nanga bientôt akozala, mobali nanga bientôt to omonana. En tout cas, ndeko mobali solo no pesi nga pasi. Et puis singa mawa na nyonso espoir ezali, eza fin du monde te, mabele et matite likolo pe kitite. Donc nzamba zakaka nzambe, nzamba otikala nzambe, ezali épreuve. Mwana mwasi ou peut-être à profiter na douceur nao, peut-être à profiter na gentillesse nao, peut-être à profiter na faiblesse nao, mais
batiaka nde balobaka batiaka liboko na poche expression mo balobaka batiaka liboko na poche ya mutu 2 fois te en tout cas nayebi expression te mais balobaka en gros zoba akomaka mayele ozalaki zoba okomi mayele voilà peut-être otiaki bolingo na sani mais sani yango etoboki mais c'est pas grave bolingo eza nzambe aobombela oyo mwasi ya vi na yo aza quelque part eza ye te mais limbisa ye pesa ye bénédiction sunga ye aavance na vi na ye mpo yo mpo ozala na mpe yo ozala na bénédiction bandeko na nga boyebisa ngai na bacommentaire bosunga ngai na bamessage mpenza ekende pa frère oyo aza na besoin bamessage na bino bandeko na nga s'il vous plaît bapapa na nga bamama na nga bandeko na nga mpo tosunga ndeko ya mobali azosouffrir ndeko mobali azolela mpona bolingo bopesanga mpenza na bamessage s'il vous plaît mpenza mpo tosunga ndeko bokomelanga bamessage massivement mpo tosunga ndeko ya mobali aza na Russie ata na privé ata na public bokomelanga bamessage s'il vous plaît vraiment nasengi bino pardon tosunga ndeko ya mobali oyo aza kuna ye moko na Russie mboka Poutine aza ye moko kuna na mboka malili mboka makambo mboka matata tosunga ye mpenza ndeko ya mobali oyo azosala baetude ne kuna na Russie akutanaki na bolingo akanzaki azwi bolingo akanza ntango baosisa baetude na bango mibale babalana basala famille mwasi asakani esprit na ye mwasi asakani na esprit ni lokola kiyungulu oyo bayungulaka fufu asakani mpenza na esprit na ye na suka atindeli message yango wana bandeko na nga tosoutenir mobali oyo mobali azokrake mobali azozela réponse na nga azozela réponse na bino je vous dis à bientôt baninga na nga à bientôt ezali chaîne oyo tolobelaka masolo ya vie ezali nga mona na kati ya chaîne mona numéro 1 chaîne oyo tolobelaka masolo ya vie je vous dis à bientôt.